démocratique du Congo. Vous vous imaginez ce que les autres dialogues nous allons perdre en termes et à temps. Nous allons perdre la gratuité de l'enseignement au Tozali Nango Lelo na République démocratique. Jo lelo azozanga ko justifier mbongo. Ya bandeko ya Moïse Katumbi Chapwe, ya bandeko ya ensemble. Azozanga ko justifier. Mon frère, intimidation et alité. Un monsieur comme Lisanga Bonganga. Même à Libota na itango bakendara mapona ba votaka yete. Incompétence moko ya grave. Parce que ba komela kaye discours. Li souhaiterait que non de cocho là que de se plaindre contre Banto Oyoye Ayebi. Azana ba audio na bango a que de se plaindre devant justice pendant le que non bato ba yaki ko intimider biso moyen na ye a trouver kaya ko kena maponami kaka parti ya dialogue ne dialogue PC ndingisa aya na cahier de charge na ye ba pesa ye poste ministériel moko ba pesa ye entreprise publique moko a diriger ni et alikaka Cholet avec un certain Eric Senga Oyazo Lingaye Bana à la baise devant toute une nation. Alors la démocratie n'a pas en péril pour naye ayebana a justifié mbonga communauté internationale, a justifié mbonga Katumbi, a justifié mbonga bato lamuka, a justifié dialogue au ba ko lukela lelo ndeko Martin Fayulu na de bandeko ya catholique. À l'occurrence ndeko Cholet o lelo ali porte-parole ya bandeko ya lamuka o azali ko justifier ba moyen ya Katumbi ya Moïse Katumbi Chapwe ndeko Abbé Donatien Cholet azali ko lukela bango dialogue. Merci amis internautes de partout à travers le monde, bienvenue sur Vision Plus Télévision. Merci na amour na fidélité au beau accord dans la chaîne Nabino pour na kolanda ba différentes émissions Nabiso et plaisir est à vraiment partager. Restez toujours connectés et branchés, vous ne serez jamais endossis à travers l'émission te présenter la Rabino. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Maître Bazin Pembe qui est cadre de AF2C de l'honorable Bahati Lukwebo et puis Azali sous communicateur il y a Union Sacrée Nayende Toromega ko solo la question de l'heure, question de l'actualité Toromega ko solo lango question za biso réponse est j'espère bien que Torole qui saba moment moko ya malamu et puis borozala vraiment satisfait avec notre invité Maître Bazin. Bonjour. Bonjour Ndeko. Bonjour naba Congolais nyo surtout ba kozwa ndingisa ya kolanda biso à partir ya télévision nabino nazali Mpembenjale Bazin nazali cadre au sein ya regroupement politique AFDCA ya mwana mboka Bahati Lukwebo et puis nazali mokambi ya lingomba oyo babengi dynamique. Le changement c'est maintenant. Le changement c'est maintenant et le changement c'est maintenant évolue en Nini. Le changement c'est maintenant ezali structure politique oyo ngai moko Maître Bazin nazali ko patronner yango ezali dans 11 provinces na kati ya République démocratique du Congo, ezali na ville ya Kinshasa, ezali na Kasai, ezali na Lumbashi. Récemment on a fait Lumbashi, on a fait Kolwezi, on a fait Likasi, nous sommes allés installer même Kasumbalesa. Donc on a installé partout. Ezali structure politique oyo ezali na kati ya regroupement politique AFDCA ya Modeste Bahati Lukwebo. Donc toza ba allié ya regroupement politique AFDCA ya mwana mboka Bahati Lukwebo. Vous avez une représentativité sur le plan national ou provincial? Oui, tozali représenté na niveau ya ba province nyonso na province ya Okatanga, tozali na ndeko Fiston Koyi on azali ko pesa mbote na ndeko Gilbert Mukendi, tozali pe na province ya Chikapa, tozali représenter kuna pa ndeko Losma ba Mpembe on azali ko pesa mbote. Donc nous sommes représentés sur l'étendue de la République démocratique du Congo dans 11 provinces. Il y a la République démocratique du Congo. Des places dynamiques, le changement c'est maintenant et ça l'implanter. Non, l'adhésion c'est normal. Nous avons une fiche d'adhésion. Nous avons s'adhérer à 4 regroupements politiques AFDCA.
ya mwana mboka baati lukwebo. Les adhésions sont libres na kati ya dynamique. Le changement c'est maintenant moyennant et l'autre côté gratuitement. Merci beaucoup. To mekasiko ko solo la mae politique o eza ko déranger moi moké biso na mboka. To mona ki bongo bandeko ya ba confession religieuse oyo bazalaki ba pesa ki bango mukumba ya ko désigner mokambi ya seni. Lelo to moni bayokanité. Président de l'Assemblée nationale a écopé sa bango 48 heures où pour permettre bango ba se mettre ensemble baluka nengeni ni ba s'en sortir babimana liloba moko bango nyonso mais tomoni na suka bayokanité tomoni côté à 5 na ECC basala conférence de presse to mon appé les 6 autres confessions religieuses basali conférence de presse ba oyo bazo charger ba misusu pe bazo charger bango et lecture ni noko iko sala wana parce que tozo mona loko la glissement moko boyeza dans l'avenir mais bakambi oyo bazo kamba ba confession religieuse bango baza ba hauteur ya glissement wana nakoki ko yebisa na ba congolais ba kolanda biso et que le président de la République a cela qui ko rassurer na ba partenaire na ye libanda mboka tango abimi akei il les a rassurés que Congo kokota lisu na kati ya ba dialogue ezali ko bebisa mboka de ne pas faire avancer la République démocratique du Congo. Vous imaginez ce que les autres dialogues na kati ya mboka na biso ndeko na ba congolais ba kolanda biso. Nous allons perdre en termes et à temps. Nous allons perdre la gratuité de l'enseignement au tozali yango lelo na République démocratique du Congo. Bitumba o lelo ezali na mboka na biso et nous allons perdre encore ça tokopesa munguna ennemi ADF Codeco FDLR ba FPI wana tokopesa bango lisusu force pour nete non bango ba kota na kati ya territoire na biso parce que bazali ko envahir biso basela ko envahir biso bango basela ko balkaniser mboka na biso. Mais tant que les autres qui ne dialogue, ces gens-là vont dire biso pe to ya ko participer na dialogue. Vous voyez comment on risque de consacrer une impunité dans la République démocratique du Congo à partir de dialogue. Moutou oyo azaka na santé politique était. Il n'a pas de moyens pour na kokena maponami. Moyen na ye a trouver kaya kokena maponami kaka partir ya dialogue, ne dialogue epesi ndingisa aya na cahier de charge na ye ba pesa ye poste ministériel moko ba pesa ye entreprise publique moko diriger ba pesa ye non ça dérange énormément peuple congolais et na babiloko nyonso wana tout c'est toujours les hommes politiques ne ba profitera mais petit peuple c'est la souffrance, petit peuple c'est la médiocrité, petit peuple c'est les social neto kolela air nyonso tout ebonga et que ka moi ka moko et puis vous verrez tous ces gens là anaka moi mesanaye azo sala discours. Je prends un exemple, un monsieur comme Lisanga Bonganga. Même à Talibota na itango bakendaka mapona ba votaka yete. Incompétence moko ya grave. Parce que ba komela kaye discours. Likolo ya kamwa mesa na 2-3 micros au mona il vous fait ba makelele ozana idete. Dialogue bandi au mona monsieur wana ba approcher ye ba pesi poste ministériel. Dialogue bandi au mona monsieur wana ba approcher ba pesi poste moko ya l'état à diriger. Non inconcevable ndeko nangai. Et vous verrez les rebelles se multiplier. Rébellion ezali ko se multiplier parce que ba yebe que non Congo ezali mboka ba dialogue, Congo ezali mboka ba forum, Congo ezali mboka ba boye na boye. Nous allons nous voir, nous allons parler pour na ba yiba ba boma mboka na biso. Dialogue ko servir biso na rien. Schéma oyo bandeko ya catholique à l'occurrence ndeko Chole o lelo ali porte-parole ya bandeko ya Lamuka o azali ko justifier ba moyen ya Katumbi ya Moïse Katumbi Chapwe ndeko Abbé Donatien Chole azali ko lukela bango dialogue. Katumbi c'est un hypocrite. Moi je l'ai toujours dit, Katumbi c'est un hypocrite. Katumbi c'est un Judas. Katumbi azali hybride. Azali kola qui sa Félix face et que non, azana ina union sacrée et puis azali kola qui sa face et que non, azali na l'opposition. Azali kola Félix na CCCC. Katumbi c'est un hypocrite, je l'ai toujours dit. Et Congolais ba kopesa nga raison. Nous on ne fait pas la politique pour na koluka kosali batu non, on est en train de dire aux Congolais la vérité. Tobanda ko lobela makambo ya 5 ans de konangai. Le président de la République après donc disons bisognon surtout ba homme politique. Après Sun City, nous nous sommes dit makambo oyo etali ya maponami, ya seni,
commission électorale nationale indépendante totiki lango bingumba bango moko bakamba yango bango moko bazana buku na bango babengi charte na kati ya charte na bango ils interdisent même les hommes politiques ya ko s'interférer na kati. Je rappelle ici na opinion que le président de la République avant banda ba consultation na ye ayambi ba sango na nsele ayebisi bango ba sango ba yebisi monsieur le président ba tractation ya seni ezali en cours ezali koya na les jours à venir kokota makambo na biso te tikela biso bonsomi wana tikela biso liberté wana biso moko to miponela moto na biso. Le président de la République a tikeli bango na consultation président de la République a cela ko engagé pour se séparer na bandi kwa PPRD na ba memo na bango nyon surtout ils ont dit au président de la République kokota makambo na biso te lelo Tshisekedi a s'éloigné na makambo na bango mais ba komi lisusu ko lukete no président de la République akota lisusu na kati ya charte na bango alors que bazali 8 maponami vote et pesamele bango ceux qui baleki par vote était baleka par consensus de konangai tout ça nyonso tout wana esalemi et alikaka Chole avec un certain Eric Senga oyazo linga yebana asala base devant toute une nation alors zinga acha démocratie na biso en péril pona ye ayebana a justifier mbongo communauté internationale a justifier mbongo Katumbi a justifié mbongo bato alamuka a justifié dialogue au ba ko lukela lelo ndeko Martin Fayulu na ndeko Muzito bazo akisebino ke bozo linga bo imposer bato mwana mboka Denis Kadima parce que bango balobi procédure elekeli ya Denis Kadima yango wana ko elekaki pona Rosar Malonda et bobo yaki yango mais pourquoi pona Denis Kadima et comme pona bobo écarté bo bandela processus comme il se doit bolingité ndeko nangai na koya kobosana eloko oyo ngai je suis juriste tant aux années na preuve il y a corruption aux années na preuve il y a menace aux années na preuve il y a intimidation bazwaka ba preuve yango ba memakango devant banzusi soki moto abengaki yo pona corrompre yo oya yaki na mosolo na oya zui mosolo bango nyonso tout bazali coupable mais ngana ko senga na ndeko abe donase Chole soki amone que non corruption ezalaki soki amone que non corruption ezalaki soki amone que non ba intimider ki bango azwa ba preuve wana amemango devant justice azwa ba preuve wana amemango devant justice alobi abombela ki mokonzi mboka tellement mokonzi mboka aboyi ko yamba bango ako remettre ngo na président assemblée nationale na lobi est-ce que président de la République aza justice bona azwa ba preuve il y a détournement azwa ba preuve il y a intimidation azwa ba preuve il y a ba menace azwa ba preuve il y a corruption non les preuves sont apportées devant la justice. Moi je souhaiterais que non ndeko Chola que nous se plaindre contre banto oyoye ayebi azana ba audio na bango ake no se plaindre devant justice pendant le bec non bato ba yaki ko intimider biso bato ba yaki ko corrompre biso ake ne devant justice là akolakisa que non il est sincère la communauté nationale et internationale au lieu que Chole nous amène dans un mensonge il nous amène dans une hypocrisie ya kolobe que non ba yaki ko corrompre bango et même ko kendo de-là ya koyebisa bato que non baninga mususu baza loger na hôtel du fleuve il s'est rabaissé Chole lelo azozanga ko justifier mbongo ya bandeko ya Moïse Katumbi Chapwe ya bandeko ya ensemble azozanga ko justifier mon frère intimidation ezalité biso tolobi boye nous voulons avoir les élections libres démocratiques transparentes et inclusives mutu moko te tokobenga ye baya biso nyonso tout tokene na maponami biso na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nous avons un bilan à justifier dans la face du monde, la communauté nationale et internationale. Réaction, réalisation, il y a moi Namboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi sur le terrain. Vous avez un bilan d'un lobby, bozo bangate pona okene maponami. Mais tisiko bakambia seni bazoye banate bo okene maponami ngo ndengenini. Obi biso tozali réaliste na kati ya nyo sacré. Moi je suis tout à fait d'accord. Na bandeko ya 5 wana ningi na yoki ba proposer ba lobby bureau ya nanga oyo ezali sur place wana bako banana ba préparatif. Je suis d'accord parce que pour na to perdre de temps mais plan wana ezala plan moko oyo koki komema biso na glissement te oyo koki komema biso na dialogue te
Je suis d'accord, bien même qu'on a décrié le comportement Yandeko Nanga, oui, mais Lelo, on peut leur accorder chance wana mouke, banda déjà répertorier, tous en a ba urne combien, tous en a ba machine à voter combien, ba moteur ezali combien de bureaux de vote, combien de centres autres tous en a vu la Kinshasa, tous en a ba étendue à République Mobimba, banda ça a déjà cartographie wana, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette proposition de l'Église catholique. Mais nous sommes d'accord avec le mabe oyo Chole azanango vis-à-vis du régime en place. Chole azoluka nini na mwana na ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Chole azana problème nini na Tshisekedi ndeko nangai atako bayinaka mutu. Atako bayinaka mutu. Je me suis toujours demandé bango Chole azana problème nini na président Félix. Bazana yé problème nini. Il est le président de la République. Il est le chef de l'État. Denis Kadima Azali Mouto Yaba Église Kimbangiste. Azala Kasai. Azala Kasai était. Mais Bati Kanano Kadima a dirigé. Les catholiques ont échoué. Les protestants ont échoué. Mais to mbalo to mekanano na bandeko ya Kimbangiste. To pe sabango pe chance mon frère. Pourquoi bazana motema mabe vis-à-vis ya moto azali sincère alingi abimisa Congo na gouffre ndeko nangai toto non mon frère, moi je le dis sans sentiment, accordons encore la chance au président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que a sauver Congo. Pour sauver Congo, mais moi comme cheval de bataille ils allaient le peuple d'abord jusqu'à présent ils ont tatamana ils ont tâtonné, le peuple n'en bénéficie pas. Ce qui totali le lengue à souffrance aux population azanango ils ont toujours le même na au tout monde qui n'a régime passé si le peuple congolais a souffert si le tout monde misala te mais tant tout monde IGF azo yebisa biso que non bakanga ki misolo et misolo ngo ezozonga te ba détourneur bazali mais bazongisa mbongo te, ça fait un peu mal. Hein? Comme on a dit sur le dossier à Ramo et communication nango ezalaki matata et l'équipe vraiment bien té et maman oyo ateka kandunda na maman avanda peut-être na Kingasani na Kimbantseke kuna bazana di mal ya concevoir makambo ya Ramo wana to mekana kota la moi moke situation sociale oyo. Est-ce que ceux qui bosali lecture wana na bilan na bino ndenge bozolo bana ke bozana bilan défendre bozo reconnaître wana te ndeko nangai makambo ya Ram ministre koleka na niveau ensemble alekaki na niveau assemblée nationale bayokaki ye aznenga azali kotambola wana azali kotambola na ba mikumba ya peuple congolais azali kotambola na mikumba ya ba député azali kotambola na charge na mosolo ya peuple congolais. Ministre Aibisi biso alobino il y a eu 25 millions de dollars oyo azu après Ram et tolingi toyeba mbongo ngo ezali pa na bureau ezali na RPTC ou ezali na banque mo quelque part. Donc likambo ya Ram ministre qui ba sa ko s'échapper te to banga te likambo ya Ram qui ba sa a ko s'échapper te ndeko nangai. Donc on doit être conscient tous à la kimia na makambo etali makambo ya Ram. Ministre lobby 25 millions mais au départ lobby que non c'est plus de 200 et quelques millions. Na lobby moi là je suis le fruit de la société civile. Société civile et vivre aka na kopesa ba rapport contraire na au gouvernement azali kopesa. Sinon ba ko vivre te. Sinon ba ko vivre te makambo ba to ba dépona ezali pona ba show na bango ba base na bango mon frère. Mais ce qui est important est que non tozela. Si dans cette histoire il y a Ram escroquerie ezali na kat ministre a ko répondre place na ye ko na prison. Attendons, ne nous agitons pas. Soki a yibaki. Mais alingeti a olandela yete azali na ba précaré ya alingeti. Azali na ba précaré ya Cour des comptes, azali na ba précaré ya pareil lingeti apparemment na bateau bazo uta na IDPS vraiment la banquette na eza un peu sélectif azo mona bangote. Non, alingeti c'est tolobelaka alingeti te. Tolobela inspection générale ya finance. Parce que alingeti azali mutu. Ngai ko tunazali ko suggérer na micro na yo soki mokonza mboka koyebisa biso c'est le temps que la République démocratique du Congo bayeba koma kotinda certains inspecteurs ya finance bakende na formation pona kokendo yekola comment bakoki komatisa expertise na bango expérience na bango pona ba détournement o ezali na kati ya bamboka parce que alingeti azali moto
akolongwa mais ba institution ekotikala fallait tous aller sur batumusu ya expérience au ba formation ebele sur la corruption pour na ba traquer tous ces voleurs qui sont de nous appauvrir en République démocratique du Congo. Mon cher, Obinga Ita, on a mon le peuple congolais. Il oppose le président Félix social, mais il faut rappeler yo. Entreprise à mon côté, tu sais qu'il y a yo kutango, ils allaient respirer. Entreprise surtout ici là il kokufa. Nazali ko citer au Miba, nazali ko citer au Chekamine, nazali ko citer au Natra, nazali ko citer au OCC, nazali ko citer au FBI. Nazali ko citer au entreprise ebele nyonso tout ezali ya kokufa na lolengi nini ki muyibi nde tonda ki na kati ebele. Donc moto azo lungwa na ndako epa na ye, azo ya na bureau na vola na ye. Ou bien chauffeur azali kokumba ye na sima azali ko raisonner comment ko yiba $10,000, comment ko yiba $20,000, comment ko silisa chantier na ye. Mboke kokene liboso ndenge social la peuple kokene liboso ndenge. Félix aye alobi kanyama kasese ekoki kolie sa Congo. Général Kasson Kabui tozo lukanini mosolo. OK, yaka zwa mosolo. Ozo lukanini personnel. OK. Bokanga bakulu na nyonso yo tu. Ko boma bango te, ko traiter bango na ba conditions mo convenable boti na bango kanyama kasese. Lelo to kolia masango te na ville ya Kinshasa. Lelo na Mbushima ba kolia masango te. Lelo na Changu na marché à liberté ba kolia masango ya kuluna te. Mais Kabila a tué le kuluna dans ce pays. Tshisekedi a en train de respecter le kuluna a ebi bon mutu. Ya mutu za ndengeni. C'est ça le social. Mboke koki kotambola social koki kobonga d'un coup na 2 ans ya Tshisekedi ndengeni. Soki pétrole ya Congo ezali entre Congo na Angola ezalaki na maboko un certain Antoine Gonda. Ba ils ont exploité na bloc 14 $200 millions. Antoine Gonda a eu PC 50 millions pour azui aller tout la mouisse ya Zaza moto Kabila. Mais dis-moi entreprise Cohydro il y a fonctionné Kobil il y a fonctionné ndengeni soki mbongo abongo izoke na maboko abato personnel wana linyaki abika ndengeni ayebisa Angola net partenariat tozana frontière. OK ndenge tozana frontière la loi est claire nous exploitons vous exploitez vous avez 50 nous avons 50 soki bolingite on n'exploite pas c'est ça un président. Bokolinga Félix était mais Félix est en train de travailler pour le bien-être du peuple congolais et nous le disons monsieur le président qu'au CDT na intimidation na motema mabe ya basango na motema mabe bato ASC vous avez un peuple derrière vous allez-y et toko yebisa Mbosso chef de l'état yambaki na Lumbashi ayebisa kiyo que non soki ba confession religieuse ba yokanité et Sengeli Assemblée nationale où ils ont un arbitrage à Souka va se décider et nous attendons de Mbosso plénière le plus vite possible pour nous entériner Kaya Seni parce que biso union sacrée tango toko bimana balabala et kozala mabe. Moi j'encourage bandi kwa lamuka batambola basa la marche na bango c'est ça l'état de droit biso nyo surtout ce blague nazo singa na ba congolais belé pe ba keni marche na bango mais je ne vois pas Fayulu na motema mabe oyo azalaka nango alalaka alota ka motema mabe alalaka alota ka Tshisekedi discours na malonga Fayulu la kozala nango ezalate oyo ka kofinga oyo ka bayibaki ngai pouvoir alors que batikalo yibaye pouvoir te azwaki te na maponami oyo ka dépolitisation ya CENI alors que la CENI ekotika la jamais dépolitisée parce que c'est une institution d'appui à la démocratie et ça l'a accompagné par la confession religieuse mais ce sont les politiques qui vont aux élections. Donc discours à Malonga et Kozalate na ko yebisa bande ko ensemble batika motema mabe batika hypocrisie. Martin Fayulu azui Jeep ndeko Mozito azui Jeep à partir ya député na yemoko azana niveau Assemblée nationale un certain Paulin Mboma. Mon cher nazo pesa information zo négligent ndé kende otu na bande kwa ya ensemble kende otu na Blanchard Mongoma secrétaire général ya nouvelle élan attaque ezara ya Mozito te ezara ya un certain Paulin Mboma oyo azalaka lelo suppléant ya Mozito na niveau Assemblée nationale oyo azwaki Jeep ya Mozito kende otu na ndeko député nani Ados Ndombasi azwaki Jeep asali député moko boye procuration député wana ki azweli Jeep ndenge za wana Ados azana Jeep aibi place a omonga olinga te kango abenda lar bakende batuna ye Martin Fayulu azwaki Jeep à partir ya suppléante na ye wazaka niveau Assemblée nationale bazozo ba peuple inutilement pour rien bazozo ba peuple inutilement pour rien
Merci beaucoup, Maître Bazin. Tozo cité na mamba détournement, Tomoni Bongo, IGF, à l'occurrence Messia Lingeti, na équipe Naïm Bakita qui Bongo, Tanga, Oyo, Bakende, ko découvrir Mbongo, où ils ont échappé l'État 58 millions de dollars, douanier Oyo, combien qui le la bangonde l'État, travaillaka, na société pétrolière wana. Bafutara bango mbongo bango bakozwa mbongo batie na libenga na bango et puis balexeli bango marchandise na bango et tango inspecteur général a kiti kuna ba enquêter il se fait que ba iko comprendre trafic wana nengele kaka et puis ba sanctionnaki bato il y a des gérades na bato o basala rakuna o ba soupçonner que bango mutu baza ba détourneur ya bambongo wana et baza na délement il y a 15 jours pour na kozongisa mbongo wana lecture nini rosala par rapport ya to banai kolela na régime ya Kabila misolo ils ont échappé na trésor public mais tout le monde avec Félix Tshisekedi a un état de droit. Tozo kanga ba détourneur mais mbongo ezozonga penza te na kesi ya l'état lecture nini rosala par rapport il y a deux parallélismes Olingai nazali ko constater et que bino pe ba journaliste bozali ko salisa biso te bozali ba panzi sango c'est vous qui informez l'opinion nationale et internationale même un petit peuple wana o biso tozalaka na bango o bino pe bozalaka nango boyebisa petit peuple wana vérité et que na kati ya mboka oyo totikalo mona bazokanga motu azoyiba ba minéraux na biso te azobima nango de manière frauduleuse te c'est sous Félix de bato nyonso wana bazali kokanga bango bakangi lelo bato na Lualaba 17 conteneurs ya ba minéraux na biso ezobima bakangi bato avec l'argentier ngana ko benga NK Nicolas Kazadi un bosseur un travailleur Naoko Yebisana excellence ministre de la finance Nicolas Kazadi coup de chapeau nous voulons des gens pareils qui sont en train d'aider le président de la République Katanga ezali Congo Bujima ezali Congo Kasumbalé ezali Congo Lualaba ezali Congo excellence allez-y vous avez l'appui du peuple congolais simanayo il y a un système Sidonia ezali installé naba douane lelo mais mon frère mais il y a les gens qui continuent à voler l'État. Il y a les gens qui continuent à voler l'État. Mboke lingeke ke de liboso ndenge nini Congolais ceux qui miyibi bazali ko continuer à koyiba c'est sous Félix nozo ka ba miyibi nyonso na ba ko kanga bango nozo ka ba ko kanga ba conteneur ba minéraux. Mon frère, le Congo va aller de l'avant cette fois-ci. Nous disons président Félix, vous avez l'appui du peuple congolais et ça doit aller jusqu'à la fin. Ça doit aller jusqu'à la fin mon cher. Le Congo doit se retrouver cette fois-ci. Trop c'est trop. Moutounion surtout ko yiba place na yeko na boloko et nous disons c'est de l'union sacrée to karisaka ministre muyibité to karisaka mandataire muyibité to karisaka n'importe qui muyibité nous allons dénoncer parce que le bien-être de notre peuple en dépend ngai na ko mona passe mais na koki se retrouver na via malonga kaka ce qui transformation totale ezali bazali ko kanga ba muyibi wana kamera lo za na boloko et belebe bakolanda ye sepela na ngona za boloko mais na sepela tendeni moto ayibi mbongo à l'état na lo ba non parce que c'est un acteur politique ayibi bakangi na je peux que me glorifier parce que la justice a bien fait son travail président Lobaki Kamere c'est un type sérieux oh donc il y a yebi que non c'est un type sérieux président Lobaki on a habité au se rappeler son discours wana vous comprenez qui président bien été il a dit Kamere a sérieux sur le plan politique mais sur le plan qui mouyibi justice et kangi les lois na boloko président Lobaki ata mwana mai na ye soki ayibi a se retrouver na boloko mais tozo zela peto mona était ni longondo zonga na boloko tozo zela peto mona ministre na biso ya peten tiki ki basa maliba bato IGF ba s'enquêter na ye to mona clair na misolo mboka s'ils sont pour quelque chose ceux qui détournement ezali na makambo ya Kibasa akokangama était ni longondo azali en liberté provisoire donc à tout moment bakoko kangai oyebi awa to ko salela émission en face ya bureau nangai ezali pemeni ya port ya Bichingobila awa était ni akoko mata pemeni ya Bichingobila awa te soki akomi bakangi ye akokoma na aéroport Anjilité akokoma na aéroport ya Ndolo te akokoma na parking pono place bazwaka transport ya kokende Kazangulu te
ako koma place bazwa transport na liberté pona kokende kengete ako koma bisika nyonso wana te azali se bobele na ndako na ye. C'est ça la liberté provisoire. Donc ba mouvement na ye nyonso to ezali restreinte. Ezali restreinte eteni azali mokanga mininga azali wana. Il est en liberté provisoire. À tout moment il peut être emballé, bakangié par la justice. Merci beaucoup Maître Bazin. Tokomi Nasuka, un dernier mot par rapport à passage na yo na émission na biso. Le dernier mot c'est ya ko remercier yo, ya ko yebisala ba Congolais to sala confiance na régime oyo na président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Biso nyonso tout tozali d'accord et que social na biso tina lelo ezali ko boiter nanu te. Ezali ko boiter moi muke. Et bongi na total maté, mais nous continuons à espérer que avec la volonté oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azanango, nous allons respirer à bientôt là. Merci beaucoup à tous les amis internautes. C'est par ici que nous mettons un point final. On se retrouve au prochain numéro. Quant à moi, je tiens à dire merci à Madame Bella Dinganga, là où elle se trouve. Je les salue. Merci aussi à Mémoire Bouefo. Sans oublier, bienvenue Massadi Moté Makarolov Mial Diadia. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.